Ouais, bandeko, beaucoup de sur le makamamboka. Ouais. Ah ouais, ils allaient commander, ils sont donc infatigables. Ouais, toujours on pointe, mais mensonge. Dès les kakaté, lokuta les kakaté. Ah, ce que na lokuta, il va qu'il y a un démentir. Na koya ko yebiso ki zo kosa. Beaucoup tabandeko na ngai bandeko to oyo bolingaka vérité, il faut kokota boyoka to ya ko denkola kisabato oyo nzala ebeti bango tellement ba moni musala mususu ezate eza musala ya lokuta ya mensonge ya mendicité. Mutu aza capable ya kofanda zokosa mais eloko siko esala biso pasi peuple congolais pourquoi bozaka ba bolole boy mutu moko ayaka chaque jour na ba masolo c'est comme aza omniprésent na makambo to elekaka na Congo ya yebi yango kaka ye ayebi yango kaka ye akoya kopesa bino ayebi yango kaka après ba congolais bozolanda pe mutu ya nengwana nazo ya pour comprendre lisolo ni na loba Mingazor, Jenile Mingazor Losako. Omoni nzala, eza mabe, et surtout ce que oza munene, nzala ezwayo eza rapasi. Parce que okosala tout, nyon se pose welo wakolia. Nzala bonga na batanzo to miki lokola babiso boy. Toko résister na biso. Mais ce qui mutu, oza munene na poto ezali, babingi yango obésité eza malade. Mais ce qui mutuaza déjà obèse. Yeba ke likolo ya nzala akoki koya kokosa pona kaka azwa quelque chose. Nazo ya bandeko bokota. Merci mingi Jenny Lembingazor, merci mingi na bandeko to ali on a eu téléphone pour bandeko téléphone ngai et komi kama moke donc na meki ko nettoyer na éviter donc ezaka ko répéter ba biloko mo nettoyer mais na ko sala tout effort na sala na ngona la kisabino image moko boye. Merci mingi na la grande dame Yoni Chebanze. Toujours na Gessin Strat na numéro 90 A. Merci bandeko langai. Kulutu marusu baende losako bokota bandeko soki image boko mone ko bando kima boye bake ezali téléphone tellement comme donc comme na ngoka ya ko déclasser mais fona sombaka mususu na lingi na la kisabino na uti kolanda émission moko esalimi na kin na kola kisabino mutongo amwa matama mama munene boye comprendre mais ce que tali bon mona ki a kola bien te donc ou bien belaki maladie à boaki siko donc na kimukolo quand même azui ata ya kolia ndi ya bongi mais ce que lingi ozongi sebe o mona ki oyo abela maladie ya buka ya boaki skala ezana mutu moko ali asali azo sala ba émission mikolo makambo to ayebi Kabila ndenge asali boy ayebi awa siko aye na version ya kolobake bokechu aboma bango yenda sala ke baboma Arma Tungulu tala ba binshu anengwana omona bata Félix aza payé par Félix presse ya Félix bazuye bakanisi ke bokoya konwiri mutu bokanisi ke bokoya kokosa Félix président na yo ayebi koma Arma Tungulu akufa ayebi ke mbato baboma yo petit oyo soki ba obenge kombo nani zila na tala kombo na yende tolanda nano tolanda nano après na ya kokota na pona na solola na ye comprendre na solola na ye comprendre parce que tu comprends que na Congo bokomi tellement mendicité leki nzala bafuka misibino oza capable ya ko fabriquer li solo oyenango obandi ko faire bato ke za solo andiko tolanda po bo comprendre li solo yango après nga mona ya na ba détail po boyebi nga biloko aboyele kakati nga ele kakati bandeko awa toza na 2010 toza na 2010
na moins que na se tromper image mais na que image en oyo Arma Tungulu na côté à Union européenne alala na se Arma Tungulu a s'allonger na se alobi akokufa pona Congo image yango oyo ba combattant tout bayebi image oyo bayebi image oyo ba combattant tout bayebi image oyo na mweke mutu aza combattant te combattant tout ayebi image oyo eza Arma Tungulu ami finika lobi ngai na kokufa pona Congo ami finika daye pona kotelema wana bambila nde baye kotelemisa eza Arma Tungulu awa ngai naza na kokufa pona Congo parce que bakanda ekeseni mais siko bolanda tata oyo ya mukolo bolole ya kizengi comme bato ya IDPS bango ba sélectionna kaka bato bazanga mayele bato oyo mito esalaka bien te okomona pe comme aza koloba pona ko flatter Félix pona ko flatter ba parti ba mouvement na bangwana bato bazo pesa pe ba omona ke azolo ba solo soka c'est un menteur mendiant menteur tolanda bandeko na ngai je pense que awa na direct awa ba star leta bakotaka bato oyo bayibi makambo ya combat très bien bakolanda nano muto makambo soki alobi eza ya solo avant na ko développer tolanda no maloba na ye tolanda maloba na ye po moni mutu nyonso akomi kana na Kinshasa kuna alamuki ka boye akosi azoloba bachile micro ekomi ya solo mais comme tout zela nan po avant na komana kota ba commentaire rebelle tellement olimbisanga bandeko tellement téléphone ekomi ya nini tolanda en tout cas bo tolanda muto bandeko na ngai tolanda ce qui est kati bo comprendre que virus ekoti makasi na téléphone tolanda ndabi misambongo apesa pa Laurent Sokoko nda recruta nani muto banotsa makirina poto kumena ngala Bokecho bandeko bolimbisa donc ekoti virus makasi mais nazozongela bolanda aventuré oyo mendiant menteur oyo bolanda ye batiaka bango uniquement po baboma musique congolaise Bokecho na Joseph te bafinga rapi Joseph ara mambalukuta ke ba osimba mutu basimba kate poza nani nazo bakama Bokecho ya mbonde mutu zolobela makambo na lobi bo kasere ko baby na lobi boye kasere ko baby basimba ka wana te etaliyo na lobi boye o nazo lobava Laurent Sokoko récemment comment appelle rebelle pe awat Laurent Sokoko comment appelle rebelle là Laurent Sokoko oui Laurent Sokoko azali mutu ya pépère de fabriqué par Joseph Kabila na ba service nae Laurent Sokoko ndage ko fabriquer dans Bokecho ayam yenda bomisa Arma Matungulu Bokecho ndi mutu abongisa Arma Matungulu no berma bomaba bandeko bolimbisa téléphone ekomi nango ka bongo soki na sengi bino bosombela ngata téléphone bosomba te tolanda akufa po akenda ko bamalibanga na yango te Arma Matungulu na poto bayebeli ka mona bana akosite parce que tozaki na ba service so ebaki biloko nyonso wana bana poto bayokani babimisi bulke no Arma Matungulu kitakin so akomi na kin équipe eza déjà ana kin Laurent Sokoko sapesi mbongo baozela soki Joseph aoleka Arma Matungulu ye musani zaka ko bamba libanga so bambi libanga mutorza na jipa libusa osimba frère Joseph soka telemi aya bazana se bien ba PKM ba ofungola fe ba bare Joseph eloko ba peseki tango basilisi cop na bango tu evandi
kobima ya nani Armand Matungulu azwi avi akomi na Kinshasa Laurent Sokoko abengi na kiti afundi mutu tela azoya azabu ebozela eplace wana yena kangisa yenda bomisa Laurent Sokoko to Bokechu nde mutu abenga bengi na kini Kabila ta bengi na bandeko service to ya nano na mwa eloko wana mutu ya alobi boye Laurent Sokoko mutu a rekrita Bokechu Laurent Sokoko azaki mutu a PPRD a rekrita Bokechu ba organiser po ba boma Kabila yango Armand Matungulu abimaki akende kuna po bakende ko boma Kabila Bokechu aye ko funda epa Kabila signalé ke mutu ana aye kuna abazolinga ko ya ko boma yo. La première des choses, relation à Bokechu na Sokoko et banda kala. Même Bokechu ango c'est comme ayebaka Sokoko ango bien te. Ayebaka ye bien te. Mais leki a Sokoko a benganga ayaki place to ça ba émission lobi oh on ni Bokechu ayebaka Sokoko bien te. Sokoko asi amemera Bokechu bambunda. Sokoko akembo na nina bo comprendre que bakambo ya muto ya zoloba eza lokuta. Arobi Bokechu Sokoko asi amemera bambunda. E Bokechu ayebiti. Bazaki na grande sœur na bango moko na zone ya Kinshasa Sokoko autaki soki kote aba soki aba Mikondo soki wapi kuna akenda zanga ki transport akozonga. Aleki na siège ya Bokechu akuti elo baba muto abeta kambunda zo charger biloko pour Bokechu kendo beba ko beta Sokoko azali na mbongo transporter azaloki akangana elo baba po elo baba pe batuka ba Équateur ti bake ko beta bazongi Bokechu ayebaki Sokoko te. Sokoko mutu oyo aye komema Sokoko po Bokechu na Sokoko ba banda lisusu connexion ya kusolola. Bolimbisanga na otanga bakombo mais ça va déranger un peu. Ezaki na matanga ya mama na biso Colette Nzongo. Bilomboko botala mama Colette Nzongo akufi na anini. Si je ne me trompe pas, aux alentours de 2014, 15, 14 comme ça, de maman Colette Nzongo akufi. En pleine matanga ya mama Colette Nzongo. Mutu ayaki. Ayeko yebisa, ayeko kuta pot Bokechu abande ko beta likolo alobite eso azawana. Bo yebisa eso soki Bokechu asilisi. Akutana na mama na biso si je ne me trompe pas. Eza mama na biso auti kotika biso mama nani mama Monique Nganda na Luanda. Bolandanga. Tango Bokechu akiti na yebisi non na moni mama bon ngana ibaki mama Monique te. Si na moni mama moko azoluka yo abifo bo solo po azana ndeko na moko azana mbongo na Angola alukaka yo makasi aidaka ba musicien makasi. Bolanda lokuta ya mutu oyo obimi penza ozomona na penza ke ozana problème ya vitamine parce que madama oyo vimbi yo eza ya santé normal tie tala mutu normal tala lokuta ngai mutu na yebisi Bokechu na lobi non na moni mama moko ayebisi nga soki osilisi bo sa butu bomona na fanda na Angola na yebaki mama nani Monique Nganda na Rwanda te na yebaki ete Bokechu tango asilisi tango azobima bima papa bakuta na mama Nganda Monique Nganda na Rwanda ndia yebisi ah nazana ndeko na yo alukaka yo la toza ba 2014 ba 2014 Armand Matungulu akufina 2010 mais awa bozoyoka lisolo ya koloba ke Sokoko mutu apesa kimbongo Sokoko mutu azali mutu apeperde mutu arekita ki fe Bokechu po Bokechu batinda Armand Matungulu afunda Armand Matungulu baboma ye et pourtant Laurent Sokoko na Bokechu
baye ko sala contact na 2014 na matanga entre 13 ou 14 donc elekaki 15 te na période où maman na biso Colette Nzongo akufaki na matanga wana nde mama nini Monique Nganda na Luanda muto ayaki kolobake ndeko na ya lukaka o makasi. C'est là où contact est bandi à travers maman nani Monique Nganda na Luanda ya Sokoko na Bokecho na 2014 ou 13 comme ça. Mais bozoyo kabato oyo ya lokuta pokaka se bato Félix lokuta eleki oya kofanda oya kokosa ke Bokecho azaki rekité par Sokoko pour Sokoko azaki muto PPRD pour ba organiser ne ya kokende boma Kabila mais oza muto lokuta bozoyo kanga nazo pesa na ba détails ezaki na matanga ya mama na biso ni Colette Nzongo akufaki tokendaki. C'est là où maman nini Monique Nganda na Rwanda aye komona Bokecho na ba 2014 sikoyo lisolo ya kolobake Sokoko azaki muto a PPRD ake ko organiser po ba boma Kabila na Bokecho ayibi liwa ya nini ya Arma Tungulu e uti wapi kala lokuta po tango wana Bokecho na Sokoko bayibana kita soki bayibana ki peut-être avant mais bazaki na contact mon côté après moyebi kinga na Sokoko na toyoka na kate mais na kolobake Sokoko atika kozala muto a PPRD te soki akoti peut ba aventure politique auto kota kotaka kala mingi te Sokoko azaki engagé na makambo na bango ya politique na Angola akoma muto a PPRD quand soki akomi kokumisa Kabila eza mikolo bobo sana teke kala mingi te ya pas longtemps Sokoko azaki mutu ya Félix tango wana biso toza ko chauffeur pour ko bloquer ba musique ba musicien Félix abimisaki tous les moyens de façon Kofi Olomide akende ko expliquer Sokoko ke tika ko appuyer batwana ko financer batwana komba ezabiso ezaki financer te ya mbongo te non combat na biso eza idéologie ya papa na biso yo bazaki ba révolutionnaire mais makambo oyo muto oyo bandeko nanga botala bino moko lokuta oya kolobake liwa ya Arma Tungulu Bokecho mutu ateka Arma Tungulu na ndenge po ye moko déjà Arma Tungulu avec Kanamboka abande koloba ba Congolais tout ba diaspora tout ba yebi combattant tout a yebi que Arma Tungulu abande ya kokufa pona Congo le preuve là que azwaki photo oyo po bomona ke tala batu ya Félix lokuta eleki bokanisi ke bokoya kokosaka batu batala kabino kuluto mariusu bayende losako oyo eza Arma Tungulu oyo Arma Tungulu alala na côté Union européenne alobi ngai na kokufa pona Congo wana ba 2010 Arma Tungulu azalo bake ngai na kokufa pona Congo siko mutu ye moko déjà zaki déterminé na makambo na ye Bokecho ayi kosani na kati wana na 2010 déjà Arma Tungulu asi afiniki dra na liboso ya ba policier alobi ngai na okufa pona Congo siko mutu azaki déjà déterminé na ndenge na ye aikomi Bokecho ayi ko trahir ye ndenge nini po abenga boyoka lokuta alobi tango Arma Tungulu azui avion azoya na Congo Bokecho abengi mbala moko bati ya service ya Kabila alobi mutu wana azwa koya oyo azoya po baboma Kabila alobi mutu amatama mutu alobi alobi Bokecho zela boyoka place wana zela parce que omoni Chilombo lukaka ta mwa bato ya mayele mwa muke po ba edaka yo comprendre lukaka ta mwa bato ya mayele mwa muke po soko zozwa ka bizengi ya boye oko avancer te to landa kizengi oyo bozela Joseph Kabila to lambola na ye na bandaka ne bandi
Oui. Après ça, pas Laurent Sokoko. Laurent Sokoko, n'a recruté nani moto banocha makirina poto kumena kana. Donc yo lingyo yebisa biso ke oyebi komba Bokechu te. Olingyo ignorer Bokechu yo pro président na ona no mutafuta kayo ayebi Bokechu très bien. Yo lingyo ko ya ko ignorer Bokechu awake o ya finga kabato na kombo nani. Yo lingyo ignorer Bokechu tango Bokechu usala succès même président na yo. Azaki tango wana na yebiti so azaki nini? Yo yango to yebisa ke kombo na yo déjà bazolo ba kombo na soki kasiri kasoki tu n'es pas congolais. Oza utu. Parce que Zaki congolais, olinga ko ba Bokechu. Olinga osala lokola o ignorer Bokechu. Ya koloba ke o ya bande ko finga batwana. Yo. Zela to bolanda bande ko bolanda. Bolanda bande bolanga bomona ke Félix luka ta batu muso ko recruter bazatana mwa mayele muke. Bizengi aboye ba okuta toujours na ba retour nga na osala. Na démontré bino nano ke aye kokosa bino ke Bokechu azaki recruté par Sokoko pour ba organiser na ba Arma Tungulu yango Arma Tungulu bakende ko boma e Bokechu na Sokoko ba contact na bango bandi na ba 2014 soki na kitima mke peut-être 13 na suka siko yozo beta makambo Arma Tungulu na 2010 ke Bokechu déjà tango wana Sokoko a recruté ke omoni toza muto alokuta na pesi ona bakombo ya muto ya iko luka Bokechu eza mama na biso to kufa molimo na epema na kimia mama nini Monique Ngandanga Lwanda ye muto ya iko luka ye Bokechu bakuta na matanga mama Colette Nzongo na ba 2000 fin 2000 nini 13 ou 14 comme ça na 14 siko ebandi ndenge nini oya kokosa batu ya kolobake Arma Tungulu akufa parce que Bokechu mutu na Sokoko nde ba yokana kipo batinda kinini Arma Tungulu kende kuna entre temps Bokechu azaki traité asolaka na gouvernement bolanda siko place musu ya lokuta yango boke feneni Félix lukaka tabatu mo mayele lukaka batu mayele bizengi aboye boyoka Bachaka bango uniquement pour baboma musique congolaise. Bokechu na Joseph bafinga rapide vara mambalukuta. Keba otibusimba mutu basimba kate. Kwanza nani nazo bakama makambo. Bokechu ya mbonde mutu zolobela makambo. Na lobi boy. Kasereko baby. Na lobi boy. Kasereko baby basimba kawana te. Boyoki kombo ha. Boyoki kombo ha. O nazo loba. Boyoka kombo na ye. Laurent Sokoko. Récemment comment rebelle pe what. Laurent Sokoko comment rebelle là. Laurent Sokoko. Laurent Sokoko. Oui, Laurent Sokoko azali mutu ya pepe fabriqué par Joseph Kabila na ba service na ye. Laurent Sokoko ndage ko fabriquer dans Bokechu. Na 2014. Bokechu ayam. Yenda bomisa Arma Tungulu. Bokechu ndo mutu. De nombreuses publicités apparaissent sur votre téléphone et ne peuvent pas tellement téléphone na meki ko nettoyer yango esimba te donc comme ya boboa quand même faut to profiter kala mata moke oyo eza ko sala ça abomisa Arma Tungulu no berma boma bakufa po akenda ko ba malibanga na yango te Arma Tungulu na poto ba yebeli ka mona lobana ko city parce que tozaki na ba service so ba kiblo no so bana poto ba yokani Misi Boulke non Arma Tungulu kitakin so akobi na kin équipe eza déjà ana kin Laurent Sokoko sa pesimbo ngo baozela soki Joseph Aoleka Arma Tungulu ye musani zaka ko bambali banga so bambali banga moteur zana jipa libuso simba frère Joseph Soka telemi aya bazana c'est bien ba PKM ba ofungula fe ba bare Joseph eloko ba peseki tango basilisi cop na bango tout evandi kobima lorane Arma Tungulu azwa va komina Kinshasa Laurent Sokoko abengi na kit afundi mutu tela zoya azabu ibozela e place one yena kanisa yenda bumisa Laurent Sokoko to bon bani ko boyoka lokuta na lingi na démontrer boyoka lokuta
Bokechu. Bokechu. Nde mutu abenga ndi Tabengi na kini. Kabila tabengi na kini ba service zala. Ok, bandeko. Pona. Boyoki bololeo ya lobi. Basali réunion bato a poto. Arma Tungulu azo kende. Financé par Laurent Sokoko. Azo kende pona. Babo Makabila. Tango Arma Tungulu azo zo avion. Azo kende. Bokecho abengi alobi mutuana. Azo ya déjà banini. Pourquoi bakangaki Arma Tungulu na aéroport te? Po alobi Bokecho abengaki déjà ba service kuna. Que mutuana azo ya na plan ya koboma Kabila. Pourquoi bazaki l'information à Arma Tungulu? Pourquoi à partir de l'aéroport bakangaki Arma Tungulu te? Ceux qui makambo ya zolo beza ya solo. Bino bozan information ya kolobaki mutu tel azo ya. Ba pesi bino information déjà. Azo ya na mission boye. Boko tika mutu ana kota ou bien à partir de l'aéroport bokangai. Bomoni lokuta. Après bololé. Messieurs, ceux qui gasseraient, ceux qui nient. Quand même, tous 8 places, il y a des informations pour aller à Arma Tungulu. Tous 8 places. Au copé, ça parce que Azaki Mouta service à Kabila, ces messieurs. Il travaille avec Kabila. Donc, c'est là où on est que Arma Tungulu a koufa mon côté. Et pas à Moutoy. Donc, Baboma Arma Tungulu, il y a mon lobby qui a koufa mon côté. Bande de la boyoka. Albert Arma Tungulu a koufa mon côté. Pour Azaki, muta service à Kabila. Vous dites la boyoka. Pour quand même, tous en la place, tu es dit, ok. Moutoua ko expliquer, mais ce qu'on fait à Arma Tungulu, Ezaki n'enginin. Pour tes agana flou, mais quand même, tomoni que Moutoua et Azalaki place, bah, au Arma Tungulu, Abimi a confirmé que Arma Tungulu a koufa mon côté. Posez là. Tout l'anda est inasuka. Petit yo. Bilobela na yo kala mingi te bokanisa te biso tokufela na poto hein bozala bandi tango na bisa bino boya bato malamu bozala te bokosombela na téléphone te bandi oh boyo Kabila recrute Laurent Sokoko. Laurent Sokoko à son tour recrute Bokechu. Basali plan ya koboma Joseph Kabila. Te, plan on ezala ki pa ya Laurent Sokoko te zaki pa Bokechu pete. Plan on ezaki na poto. Ah, plan ezaki na poto. Ya ba na poto. Voilà. Poto ba yebi ka mona oloba. Ba na poto ba sala plan na bango. Ouais. Ba sisi ko sala plan na bango. Ba zui na buzo ba na bango, sans le savoir que Bokechu za mbutu ya Kabila. Bazu Bokechu ba ko sisi na réunion. Ba ko tsepela li solo. Et donc on oloba bato elo mo za poto soki pengo ko soki pereso ni na Perenko. Ni na Perenko. Na ni jo akufana ni ngwanda soki perono. Basali kop na bango bon bayokani basila na nani na Joseph. Erreur na bango zalaki ni kokotsa Joseph kokotsa Bokechu po baluka mbongo pa Sokoko. De basili sili solo na bango pe bien anana zoketa kuna Arma Matungulu la kitikini. eza pena soki na ebite na mboka na soki bato pena mito salaka équipe pesa laki awa basi ba montaki pe équipe na bango. Équipe na bango to ma montaki ne yebo Bokechu afunda bango ateki bango. bandeko bino moko boyoki ke ye Bokechu moto ateki bango. Ça veut dire monsieur azana information dele bakangana ba masa mususu ba ba Bokechu ba na Arma to Arma boyoki baboma ye moko te. Arma Matungulu kufa ye moko te muto kosala ku ye moko te. Arma Matungulu azaka libuma te. Asaka mutu normal asaka na vinayi ayaka na kini posa la copine. Vous comprenez les loto ye koyeba ke Arma Tungulu akufa ye moko te. Po biso toyebi ke Arma Tungulu bakangaki ye moko. Mutu oyo bo négligé te aza mutu oyo azaki mutu ya Kabila, service ya Kabila. Lelo to apprendre que Arma Tungulu akufa ye moko te. Ke ba boma ye na bato ebele. Mais monsieur ngala ningi na yebisa wo. Au moins information spéciale. Oza ko linga ko ya ko modifier
ko justifier acte na bino bosala ya Arma Tungulu. O ya kolobaki batinda kiye wana eza information na bino bokanisi ke bokoya ko convaincre nango bato. Bobomaki Arma Tungulu. Soki bozaki ndenge bobande kolobaki mboka wana ezaki na état ya bien. Tango abambaki libanga selo ba information ndenge bino moko parce que bino nde bolobaka ba information na trop. Bandeko, toyo kana bien. Alobi plan ya ba combattre ezaki ke soki ba nini babambi libanga nini liboso voiture alcool liboso ko telema ya mibale ya misa il faut banda obeka masasi. Siko tango Arma Tungulu abetaki masasi abetaki libanga. Masasi ebeta makita? Okoloba po Kabila lekanaki. Siko ba oyo wana. Oyo bazaki na ça veut dire bazaki armé. Tango bakangi Arma Tungulu ça veut dire fait ba beta masasi. Po lobi ke bakangaki na bato mususu bazaki armé. Tango Arma Tungulu abeti libanga automatiquement bato wana mususu tango bamoni ba okanga nini Arma Tungulu balenge bafungula masasi ba beta. Siko pourquoi masasi ebeta makite? Po yo lobi ke azaki na bato mususu o bazaki armé. Tala lokuta. Monsieur, bozo sakarana via oyibi Arma Tungulu atika mwasi na bana. Yo ya kuzwango lokola masolo ya blague. Oya kolobake bokecho azaki complice ya koboma ya nini tala. Est-ce que zana muto azaki complice? Oya lié mbongo traître lokola président na Félix. Muto alié mbongo ya Kabila lokola Félix azate. Mais banana ko dénoncer Félix qu'il coopérait avec Kabila depuis longtemps. Pour na moni yo lobi ke oyebi belé. Est-ce que koko yebi sabiso nani oyo asala ke Shiribe Okende akufa? Wana nena kondima siko ya solo ke ozo pesa information ya solo. Yaka oyebi sabiso nani aza auteur ya liwa ya Shiribe Okende. Po yo na moni ke yo lobi ke ne ozo mi mona ke oyebi nyonso. Yaka oye bisabiso ke Shiribe Okende quand nous expliquer ya Bokecho yaka o expliquer biso commanditaire ya liwa ya nini ya Shiribe Okende za boye mais soki olobi wana te donc na otiko ndimote tala bolole moko mukolo akizengi nzala ebeti yo bilobela pozo atama quelque chose à kolia bino atangwa Kabila bino bato bobomi bato yo soki kasoki utu oyo soki akasereka soki utu bino bato bobomi bato. Oh, Bokecho, basala ki po baya ko boma musique. Mais au monique oza malade, na batango bazo ko ba malade. Combien de fois Kabila a menacé Belgique, voire même basali demande. Ah, pour na se préparer ki angote na ngela l'élection. Demande officielle ya kolobake Belgique a kangana France ba kanga ba combattant ba bonzongisa bango po ba combattant bazo pekisa musique, ba combattant baza ko empêcher ba politicien ba tambola. Combien de fois? Ceux qui le même Kabila wana nde muto apande ko futa mbongo awa po to yako nini to empêcher musique. Ndenge nini kaka ye moko lisusu abimisa mbongo po bakanga biso batoto za ko empêcher musique. Po asenga ki na ba Belge bakanga biso bazongisa bakoba congolais po baza ko empêcher musique. Ndenge nini olo bakaka ke Kabila muto apesa mbongo po bapekisa musique. Ozomona ki oza lokuta? Na vague ya kokanga kanga bato ya ba manifestation ya banini Kabila senga ki bakanga ba combattant bandi ko bolanda nga place wana gouvernement belge ndima bakanga bato mais bakenda kokanga ba sans papier ebele na boyi ka kotanga ba master mususu bakanga bango bato ba chekula banini bazonga ki kuna bakomi kuna kaka pecho oyo pecha kizengi ya Zakari baba basa lobaki yango aobi bato bokangi ba combattant bana katita siko Kabila bande ko futa ba combattant po ba pekisa musique mais entre temps moko Kabila osenga ke bokanga bango po bato bazali sous libre ko beta musique te bazali libre piso ko tambola te kaka moko Kabila tala lokuta. Monsieur tozui déjà place to ko ba information na yo ya liwa ya Arma Tungulu. Bon, pouvoir na bino wane uzo kwekala mingi. Tingana ebike eloko esala ningo wane zanzala. Eloko ezo sala ningo wane zanzala. Mais yebake
biso to bombi ba image. To bombi ba image. Ce qui to kozwa physiquement te to zana image oyo to koya sur place on a plainte koza déposer. Il faut oye bisabiso ba to combien ba kufa kina Arma Tungulu. Parce que biso to yebite to yoki amuna munoko na nzoka Arma Tungulu bakanga ye moko te akufa na bato ebele. Après on prouver biso na ba preuve ya kolakisa ke Bokechu abande ko coopérer na ba service ya Kabila. Et Laura Sokoko zaki financé na ba Kabila. O lakisa biso ya. Mais exactement na yo hein, c'est pela kosa les cas ça na ba émission na yo, mais yeba ke eloko nyoso ezaka na tana ngo ya. Obimi na ndako na yo. Popa kaka ozo ba miente, ozo ya kokosa ba masolo, menga na pese tata journaliste, ozo ya mbaka e. Na yebi ke bo mona émission. Tout ne langa ye question, pour se répondre ngo na ndimi ke alobaka ya solo. Yebisa ngai nani abomaki Shilibert Okende, après nani a planifiaki liwa Shilibert Okende. Aya koloba yango pona ndima ke ya solo ye mutu ayebi ba information. Ce qui appelle à l'obéle yango te donc botika. Aya ko yebisa biso nani azalaki auteur ya liwa ya nini Shilibert Okende. Po biso nyonso to yebike mutu aboma Shilibert Okende. Ezali Christian Tshisekedi. Na ba service na ba monde ba boma Christian Okende. Yes quoi aya ko yebisa biso Shilibert Okende. Aya ko yebisa biso nanya bimaki Shilibert Okende. Po na moni alobiki azomi la kisaki ayebi ebele ayebi makambo ya information ebele. Tala bolole moko mukolo kizengi. Ozo yena ma information moko ya nzela bato pe ba bololo ya IDPS ba fandi pe bazokanisa ke zolo ba solo. Papa na bino Tshisekedi akenda kotarma Arma moi c'est Arma Tungulu. Amemela i combien na nini na enveloppe $100 €100 €100 nde Tshisekedi atiango pe na enveloppe bien ba aventurer ya ndenge wana nde yozo kanisa ke okobonga na vie na bango oya kokosela ka batu ba makambo. Sokoko soki ayi kokota makambo ya politique ya Congo en tout cas akoti kaka Bokecho fulaki ye nde Félix ayi ko benda ye Félix akosaki ki akopesa marché ya ba pétrole. Yango bomona ki ye azo telengana kuna na Kinshasa atiki ba nyongo ebele na kati ya ba hotel pour Félix abengisa ki na Congo à travers Kofi Olomide. À part ça bino boyoka kombo ya Sokoko na politique ya Congo mukoloni nanya yebaki Sokoko oyo ya kolobe yake Sokoko na Bokecho bayibanaki depuis ba 2009-10 pour ba planifier ndenge nini ya koya koboma Kabila. Yo yebaki Sokoko na 2009 bien 10 yebaki Sokoko. Tala lokuta tata journaliste na pesi yo question ya kotuna ye po na moni ye ayebi yebisa ye nani abomaki Shilibert Okende commanditaire c'est qui au moins ya kobando loba po lobi ozaki mutu akabila obande olobate tango ozaki mutu akabila obande olobate Kabila lelo akei ale bo changer bo lelo bokomi kobimisa Kabila mutu mabe lobi kuna koya kopesa biso liso version ya Félix. Lobi kuna okoya kopesa biso version ya Félix asala ki boy aboma ki boy asala ki boy awozo bimisa ya Kabila bo travail ki na epo Kabila zisu na pouvoir te oya koloba mais eloko biso to retenir que Arma Tungulu akufa moko te. Je pense que yo yebi bato nini oyo Arma Tungulu akufa na bango. Na bande ko luka numéro ya na journaliste na yo ni fena zwa bino na téléphone mais soki oza mobile nga na pesi yo ya ngai 0032 493 42 77 04 soki oza pe ya mobile nga no tozwa na téléphone.
Bino bokanisi soki Bokecho a besoin kokoma kolabo ali ya mbongo ya Kabila ou bien ya nini. Président na bino atindi combien de fois atindi même ministre na bino Chokovar wana kombo na Peter Kazadi. Bino bokanisi ke mutu soki azala nzala zo obligé à accepter n'importe quoi. Soki Bokecho azaki na besoin ya mbongo. Oh. Alobaka ye moko bakatumba manke ba proposer azwata. Siko yo oya lelo kolobake fait Bokecho azaki ko coopérer na bato ya service ya Kabila. Bemsa malade. Ba masolo moko akala. Ba masolo na wana Isaiah kala. Ba version na bino bato ya Kabila bobande ko linga ko bebisa réputation ya kombo ya Bokecho. Depuis kala. Oye na ngo lelo lisusu. Ye moko président na bino ndenga zana ayebike. Peuple mokonziza mouvement ya solo. Po awa na poto. Peuple mokonzi et particulièrement ngana Bokecho to beta yi de pes to kweinsa yango Tshisekedi papa vivant. To silisa bango gaz. Nde yo ya kolobela lelo ke Bokecho bande ko coopérer mais yemoko président na bino a reconnaître kae. Awa mwasi na bino Nyakero asala ki tupo ba ya ko beta Bokecho balongola bilamba. Oyebi biloko Félix ayebisa ki Nyakero. Poso ka mona ki Bokecho ke azaka traître. Félix ayebisa ki Nyakero. Pourquoi ko toucher Bokecho muto yebi nyoso ayebi ke muto na bundira mboka. Botika ya sala vite na part na ninga zo sala. Président abina zo reconnaître Bokecho. Yo siko oya na ba aventure ya kolobake Bokecho azalaka kolabo abande collaborer na bato ya service ya Kabila po ba bomarma tungulu. Uza zoba yo uza pena bolole. Tala mandicité ndenge zo koma na niveau oya penza obimi na ndako na yo olati pe chapeau oya kopesa ba information mo lokuta et ko rattraper yo un jour. Biso to botama na poto tende ko na ngai. To botama na Congo. Et un jour to ko se retrouver biso na bino na Congo. Soki boza. To botama na poto te. To botama na Congo to bi to ko zonga na Congo. Et ko kimate zalala biso wana. O le kapé na ba média. O ya lisuko lo ba version zo lo ba wana biso toza na Congo. Soko za pena mobali. Po ba Rwanda bakata ka bango te. Soki oza mobali ya Rwanda okola na Congo ningo za wana. Soki bakata yo. Ko kimate soko yo ki changement esalemi zela biso. Oya kopesa version oyo za kopesa o le kana télé. O pesa sko version wana. O pesa ngo po boyebi ke Bokecho aza ko beta bino aza ko déstabiliser bino bomoni mutu ya ko bimise mutu ya matama minene ndwa boya ko bimisa yende mutu ya ko bimisa ba vérité ke Bokecho aza olia mbongo ya nini ya Kabila. Okanisi version na makambo ane za lelo. Iza biloko akala batu bayoka ngo ba mona ke c'est faux. C'est faux. To botama na potote, to botama na Congo. Oyoki na États-Unis. Bandeko la moni batu musuba ko commenter oza muto alokuta na bobenga na États-Unis ba pesa bino ba pasteur ya États-Unis ba ko be sala prière na ndako ba pasteur ya États-Unis oh molimo mo santu nzambe za makasi bokimi nini ba pasteur tout ya États-Unis tout la mwisa zaza ba komi côté pa na direct Chimba ba yung bo aspirine ne vakini teramycine pas na tel mais bon qu'elle ko sa lisusu na église bon qu'elle ko sangana tala na États-Unis ozala na mukanda te ozala na nationalité te soki bazwi yo soki ba pasteur tout o ba lobaka ke mosala ya Nzambe ata soki epeli ne biso to kosala mais na ba église bozo mona na isote ba pasteur bakangi ba église bato tout la mwisi azaza atoza na mukanda soki bazwi yo voilà États-Unis how are you okay tu connais tuni tango biso to ebisa bino o bino boko pesa mboko pekisa mosala Nzambe te biso ifo to lobela mosala Nzambe mais bobi makasi nanga pekisi bino mikolo bokende kosangana na ba église ba pasteur tout ba kimi parce que kuna za soki ba zuyo ozongi Congo
Ce qu'on a au Kama, pasteur, ozo banga Congo poani. Biso toza bataba ya vie ya vie à likolo atoko fina yo mais bozo banga Congo poani. Ba pasteur tout la mwisi ya zaza. Na pesi devoir à domicile bolu kilangai pasteur moko ya États-Unis. Soki bozo na salela biso direct na kati ya église na ba membre na yo. Non? Et comme kaka soki pasteur azana ndako ba choriste ba déplacer ba kena ndako kuna ba komi ko o mwe baganga. Yeah. Hey God is here. God you come to kill us. Hey God. Baboy mingongo hebi. Bon, so kaka ba yoki bango place bazali. Wow, oui. Bandi kolanga Trump sazo kanga. Trump azo kanga. Bi manini ba say groupe moso ga essaye soki nini bazo kanga ba pasteur molimo ikini ba pasteur ba komo banga retour na mboka na bango oh ba pasteur oh biso toza na vie éternelle ata ozongi na Congo esani oh biso banga muto amokili bible lobi banga muto ya koboma molimo nzoto na molimo mais bo bangi kaka décision ba lobi ke momukamate tous les pasteurs Bapakati, pokuna moyeme molo bake. I am American. I live for a long time. I have the children born here. Exactly. So ki bako kamata yo okei. Ba pasteur congolais. Comment boko tika musala nzambe kangami ndengo na ba église kangami. Pona nini? Bon négligé musala nzambe. Ba pasteur tu bakivi. Nazo pesa bandeko. Na tie défi bolu kilanga pasteur. Ya Congolais po bazokanga même mamindele mais nga libo kongulukela ngai pasteur ya Congolais oyo azosala live et pas naye bazo yemba pe haleluya boluka bomoni ndenge mutu amokila kimisi bino ke bozana eloko ya Nzambe te bato tu ba pasteur tout babungi ba pasteur akomika kafandi hello my sister how's there pasteur azepa na yo tu na ser mosusu aya I think that God is going to help us. Everything is going to be okay. Now, everybody must live alone. We stay soon. Bandi boli misangle na bango kala. Ba aventurier. Boko mo kima Congo. Mais naza kozongela moto oyo bolole oyo. Oyo auti koloba oyo koloba ke bokechu azaki moto na lobi papa. Biso tobotama na poto te. Tobotama na Congo. Tobotama na Congo. Mais soko oza mobali na pesi na no numéro na ngai 2 na zo biso soko oza mobali. Soko moni changement salemi. Yaya, tokoza besoin ya version na ozo loba wana. Loba yango biso pe to ana kini. Oya ko yebisa biso ke bokechu muto abomisa alma tungulo ye muto atraisa ye. Tokosenga version ana zela biso soko oza mobali. Boboma ki alma tungulu yo. Azaki muta service à renseignement ya Kabila. Boboma arma tungulu. Lelo komi ko luka version na bino oyo bobande ko se justifier nango ya kolobake arma tungulu abamba ki libanga après bazaki ebele na minduki yango lingi okansiki bato bakondimela yo. Bato yo siko bazaki na minduki. Pourquoi minduki ebetaki te? Etango bokecho abenga ki kuna lobi OK arma tungulu wana zoya po aboma. Pourquoi bakangaki na aéroport te? Ta journaliste, tourne la ye. Service à renseignement, ils ont une information, il y a Arma Tungulu. Pourquoi bakanga qui est dans l'aéroport? La question à tout est simple. Bato anzala ofandi ka boye nzala beti pa nayo comme bato Félix yango pe bazaka bazoba bizengi ali ba monike bazui moto azolo ba vérité. Na yebisio ka tobotama na poto te yaya. Au moins place to za Félix pe bazala kia. Lelo ba se retrouver na Congo, lelo komi ko fuka mela bango. Kabila oyo abande ko futa yo, ozaki mutu na ye lelo akomi mabe. Yeba ke lobby biso to kozala kuna. O préparer ma information ko pesa biso pona Félix. Aventurer moko boy. Na makama solo a lokuta. O sokoko azali ko pesa mbongo ipo nini fe ni ba boma musique na soki na poto so Kabila muta oza lokuta. Boyedi kenga na sokoko to yoka na kate. Mais sokoko ati oza muta pe perdre te.
Non, atika oza muta pe PRDC fo. Sokoko uti ko kota makamba politique. Kaka awa tango biso to bengani na peuple mokonzi. Po atraisa ki biso aki kuna komo soana Félix. Félix mutu akoti si sokoko na buzoba. Eza Félix. Ya kanisa ki ke komba wana eza makasi bato otele ma eza sokoko na eza ki sokoko te. Preuve que bomoni to sala ba dégâts ebele sans sokoko. De lo sikoyo. Biloko Félix a prometa ki sokoko aksimi mo pepe. Promesse à mon peuple. Pour ba prometa ki toko peso ba marché à pétrole. Sokoko yo wana ko ake kuna na kofi akanisa ki akozwa yo wana lelo akomi rebelle te. Eloko sikoyo so sekisanga ko sokoko. Bali bosona mona rebelle sexy. C'est rebelle ya fandi. Alati mwa gondo mo ba muke awa. Siko ndenge fandeli yo moko tala bi noko azali azo promet azo laka na tozo ya rebelle omoni luka ba rebelle. Ba révolutionnaire, c'est ça. Au kukuli mandefu nyonso bien, au bongisi mbebo, au lati kilota muke awa sokoko, au lati mwa kaputula muke. Oza ko menacer, nanya ko banga yo muto wa sexy ndeko. Mbala liboso, namona rebelle sexy. Ah, sokoko. Yakoi. Beaucoup Toulou. Comme on a dit, beaucoup Toulou Yankoi. C'est que ça, je pense de Yangwara comme on a dit. Laurent Sokoko. Bandeko, Moutako Sabinote, version Moutoa Zopese, version Abata Kabila. Obandeko Kosaki Arma Tungulu. Ayaki ba préparaki no. Arma Tungulu azaki déterminé na ndenge na ye. Donc ayaki pe na mbongo mutute ayaki ndenge na ye moko esprit kake tindaki yeso ki abambali banga ne ba pesa wana eza version ya bibanga na bone bango balobaka mais to yebite eloko nini elekela mutu moko azana version ya solo ya Arma Tungulu azate wana eza version oyo azo pesa wana eza version ya bato ya Kabila ya kolobaki abambaki libanga bani mais mutu moko azana version ya liwa ya Arma Tungulu te nini elekaki en tout cas ezalaka te. Ah, la moni Jenny le migazo la lobby a tiepé rouge à lèvres. C'est malade bosso na mona rebelle sexy. Sokoko sexy. On appelle sexy. Azo menacé bataki chasa. Ah, akaka mabosso. Souka na mwasi bana États-Unis. Na akaka boni obibi de banda. Est-ce que moi ina koti ça ezate bandi ko bon mekana na mekana ko zo muto États-Unis akaka zelana meka kotinda na bite soki ko simba pour nga na tiko sala kote zelana mekala na sa on demande pa na yo soki ekoleka akaka akaka mekana no yo senga ngai po na tika ko sala dem nini ya OK zela yangwana na tindeli yo OK mande yangwa surtout ba pasteur. OK, je ne sais pas. Makaka vert. Je ne sais pas. Namoni. Akaka. Na meki ko appuyer. Meka ko na ebité sukini. Akaka ça le tindi sous demande parce que ngala tindi la. Ça le tindi demande ya. Toyo kana bato ya États-Unis. Potango nazo lo bato okanisake nazo kosa. Toyo kana bato ya États-Unis. Akaka. Na ebité soko mekana ko yo osenga ngai ya nini. Bande ko na États-Unis eza ko pela ba pasteur tout bakini. Akaka natindeli yo maboso. Natindeli yo yaya po batu bayoka makambo ezoleka na États-Unis po ba musuba olobake eza lokuta Maboso. Mais oza ndima te. Demande à Kaka Maboso de rejoindre la vidéo. Oui, atindi. Maboso na otindi la ozana lelo bimili banda. Maboso akomi kosomba biloko par commande. Ah, Maboso zo kota te. OK, namoni na longola. Te papa. Eza ya solo tozo bimate. Bomoni akaka Maboso alobi bazo bimate. Ndenge eza boye. Mwayo kendo somba pondo eza te kuna kosala ka commande. Pizza. Pire. Frites.
bandi wa États-Unis balela kolia o na ke bosomba mwa kisala kindeki mwa ezate ozwi kaka telefone obenge please you can bring for me chicken and a little tomato boyoki toyebisa bino bolinga mboka o nga naza Amerike bomoni mboka bato ndenge sisi bino mayele papa nga surtout ba pasteur soki boyebisi bino tokende ta manifestation tokokende te parce que toza na musala ya Nzambe tokoprie ka mpona Congo mais sikoyo bokende kofungula ba église soki boza mibali bokende kofungula église ba église tout fermé sikoyo ça veut dire Nzambe akoti congé boyebisa ngai Nzambe akoti congé tango tosengaka bokanga ta ba église mpona ba manifestation tobima o no biso tokosambela kaka bino bokende siko awa ba église na bino ekangami bomoni ke bozala motema mabe bolingaka kokanga église te po botinda bato baya mais bolinga kaka ke bato baya kopesa ba offrande siko awa église ekangami ok bandeko la ngai namoni akaka azoloba kaka bana bandako people of Africa, America, people of America, how are you? You are free there. Us, we are free. We can walk. My brothers from Congo, how's there? Pastors, all the pastors, how is the church? Yibi. Bomoni ne bokimi, soki boza bato bolinga Nzambe, likolo ya Nzambe, bobima kaka bokendo fungula ba église na makasi. Soki boza mibali ba pasteur soki boza mibali ke boza na molimo mosantu penza ya solo bokende kofungula ba église bokangi pola nini ba pasteur tu bakimi. Oh, ok, merci bandeko na ngai Dida Wing, merci en tout cas akaka mabusu mwasi ya bangombe mwasi ya kitoko ya pembe. Merci en tout cas, merci mingi Jenny le Mingazor lo sako mingi en tout cas na disasi Xavier yo lobini police immigration de ekokanga donc police et immigration des okanga. Merci mingi na Jackson Malonda ba pasta bakimi oui bakimi tokomi atana note na nini na antichrist te ba pasteur bakimi de bakimi kaka bakimi policier bongo tango tokoma na antichrist bosaka na boko merci mingi na Pixon Odimba. Merci mingi Pixon Odimba. Yo lobini déjà mutu aza koloba neti mutu ezo salate. Omoni. Aza bolole bato pour Félix azo ba communicateur na ye. Akanisi ke tozi communicateur moko akoya pour détruire Bokechu. Bokechu aza aigle. Aigle. A sauta na niveau même ke yo monaka soki oza soki ndeke mwa muke boyo oza capacité kolanda aigle na mopepe. Boketo abundisa Kabila abundisa Tshisekedi abundisa batotu aigle Kulutu Marius baende yo lobini ingeta merci en tout cas Kulutu Marius baende c'est Kasai Serge lobini ni lobi allo Tshisekedi aza kozwa ba congolais bazoba oui azwa bazoba tala muto ake kozwa bango comme communicateur aya koloba po akanisi ki ya désinformer information par o bato bayeba ke Arma Tungulu azaki tiwe alinga lobaki c'est Bokechu information na wana ekoti te ya petit oso comme soki gisere kasoki nani yo utu yo mona Congo ba rebelle belé ndenge na kombo ezalaka. Merci mingi depuis lengo losako. Ok bandiko na ngai message ezaki yango wana nengaka na ibisa bino ke Félix luka ba communicateur mosusu ya bien oyo bako aider yo po mboka etongama mais soki ezaka ba makambo lokuta o Bokechu azalaki soki bato nyonso bayebi lita Bokechu eza Tshisekedi papa seul combattant oyo Tshisekedi abenga ye na telefone bopesa ngana solana ese Bokechu yo siko ulingi yo mwa chivube oyo mutu oza mutu bela maladi ya bwaki oya kosaka na Bokechu pomona te soki mutu ayotumbola Bokechu ngana ya mabe parce que ce monsieur il se sacrifie alors se sacrifier pour na mboka
Yo oya ozwa kiti olati na chapeau oya kokomanda kosala lokolo ebi boketu ke oya finga kabato na poto wana yo papa na bino no Tshisekedi oya papa batumba ya pasuka ayebi boketu ayebaki ye atinda docteur Losweke na telefone kende olukelanga boke kaka yo bolole oyo oza soki na nani na ebite soki oza na kwashekor soki bwaki oya kombanda ko manke boketu ya koloba te muntu ya finga wana bato boketu ya kutanaka na bango tata na yo na mama no bakoma meme na niveau boketu te mais na pesi yo numéro na nga soki oza mobali oza utu te oza congolais obeninga komisanga na tozwana na telefone. Merci mingi bandeko na nga nzambe apambolaka.